Seigneur notre Dieu, merci. Bonjour, bonsoir, Nabandeko Balandi Nyonso, ya Voice TV officiel. Bonjour, bonsoir, Naba papa, Naba maman, Naba yaya, Naba leki, topesi bino mbote, na kombo na Yesu. J'espère que boza bien po biso koto elongo na Yesu nyonso ezo simba. Lelo toye lisusu na recette na biso ya lelo ezali ya ngai nde bozomona ngai nanga awa. Toza na ngai na biso tokosala ngo na mbisi ya kokauka, mbisi ya kokauka oyo ya nzombo. Yango oyo nazo présenter bépice nanga ba ingrédients nanga nyonso mbala moko po na organita. Toza na nzombo na biso, toza na solo kuna ndenge bozomona, toza na matungulu na biso, toza na tomate, toza na huile, toza na ndembi na biso mbuma pilipili, et puis tokosalela oyo ezali jimbo ya all purpose. Donc kokosala yango na eloko nyonso. Donc tokutani na étape oyo ezolanda. Bandeko balandi wana tozobanda nini ndenge tolobaki na recette na biso. Tokobanda nanu kokanga oyo ezali matungulu na biso. Tokotya matungulu na biso mbala moko na ndembi, tokokanga yango, tokozela muke si matungulu na biso ekolemba. Après soki matungulu elembi nde tokoya kobakisa tomate na biso. Bandeko balandi wana tomoni matungulu na biso na ndembi na biso esili kolemba, tokokende kobakisa oyo ezali tomate na biso. Tomate na biso yango oyo tonikaki yango deja, totye tomate, tokobalola, tokotika yango tozela tomate na biso ebela. Bandeko balandi ndenge tolobaka toujours na kati ya Voice TV officiel, biso tozalaka vraiment na système ya konika ba matungulu te bandembi. Recette ezali biso tozolakisa, okoki mpe kosala na modèle oyo olingelaka. Soki osepelaka na yo konika ba ingrédients na oyo ezali comme matungulu bandembi, okoki na yo konika, mais biso to préféraka vraiment mingi te ya konika yango. Okoki mpe kobakisa épice oyo moni ke osepeli kolambela. Soki omoni eloko moko oyo biso totye awa te oyo esepelisaka yo kotya na kati ya biloko no, mama ko hésiter te, salela yango. Tokutani na étape oyo ekoya tozela tomate na biso ebela. Merci. Bandeko balandi wana tomoni sauce na biso, tomate na biso tokutaki kobakisa ebeli sauce na biso ebeli. Tokokende kotya oyo ezali ngai na biso. Tokotya oyo ezali ngai na biso, et puis na ba reste ya ba épices na biso pona ebela ensemble. Wana totye ngai na biso, tokoke kobakisa oyo ezali solo na biso. Tokobakisa oyo ezali solo na biso. Tokotya pe mbisi ya kokauka na biso. Tokotya biloko nyonso oyo etikalaki. Totye oyo ezali mbisi ya kokauka na biso. Et puis na jimbo na biso. Yango wana totye boye. Tokobakisa sima, totye na muke bongo. Tokomeka mungwa, soki ekoki te nde tokoya kobakisa. Quand tozolamba tosalaka attention na mungwa po toyebi ke ba maladi ekoma ebele ya ndenge na ndenge. Tokobakisa oyo ezali mbuma ya pilipili na biso. Totye mbuma pilipili na biso. Et puis totye mai. Tobakisi mai. Tokofinika nzungu na biso. Totiki yango etoka. Merci beaucoup. Tokutani na étape oyo elandi. Merci. Bandeko na ngai ba papa ba mama ba yaya ba leki wana bomoni totikaki biloko na biso pona etoka. Toye siko kofungola nzungu na biso pona totala soki ezali kotoka malamu. Tokozwa lutu na biso tokobalola pona tozala sûr ke biloko ezozika te. Tozobalola nayebisi bino nchunga moko ezobima oyo boyokaka pimbo ezobima wa. Donc biloko na biso na ebeli te wana tobaloli. Tokofinika lisusu nzungu na biso, tokotika biloko na biso
mpona ebela tokitisi moto na biso moke totika yango ebela. Merci, tokutani ntango tokotia biloko na biso na kati ya sani. Merci. Oui, bandeko na ngai biloko na biso ebeli, ngai na biso yango ebeli, to présenter yango na mesa tolingi tolia. Donc merci beaucoup na ba nyonso bakolanda biso ndenge toujours tolobaka ba remarque ba suggestion toza nango besoin botika koyamba ngo maboko ya kofungwama. Bon appétit na bino nyonso. Merci beaucoup. Botikala malamu na kombo na Yesu. Biso kotoyo elongo na Yesu nyonso ezosimba. Bye bye. Oh Seigneur notre Dieu, merci.